Shalom, shalom, tokeli susu na lik kaka chapitre 3. Tolobaki bongo ezali momesano ndenge kaka tosalaka méditation na biso après toke na partage. Na partage oyo utai koleka totalaki na lik 3 eza partage yo ko méditer bana na lik 3. Lik chapitre 3 na verset 1er ti tango yo moko kokoma. Tokoma biso ha tokomi na verset 8 na 3e partage na biso. Tomoni ndenge Jean-Baptiste ateyaki sango malamu ndenge apesaki bato baptême. Tolobelaki na partage oyo eleki ke tozomona na baeglise bato bazoya na kati église. Bato bazoya moto aye kaka lelo bosali ye malamu ba délivrance. Boyebisi ye même pas ke Yesu Masia aza nani. Boyambisi ye même pas Yesu Masia. Donc tozwi ta mosusu bokoyebaki Yesu akutanaki na démon. Akutanaki na moto azalaki na ba démon ebele na nzoto oyo azalaki na ba démon ya légion abikisaki ye mbala mote abikisaki ye mbala mote. Yesu atunaki ye yo nani boza nani. Mais Yesu ayebi déjà ba démon nyonso na bakombo na bango, mais atuni yo nani abi toza ebele toza légion. Donc basololaki quand même ezate mutu aye kaka lelo otie maboko fo koyambisa mutu fo ayeba nanu Yesu Masia yango o ngai na niko ndimela azalaka ndenge nini. Tolobaki na partage eleki fo mutu ayebake Yesu azali 3 fois saint. Nzambe na biso azali 3 fois saint. Ebongisami na mutu tango akopusa na pembeni na ye makambo nyonso bandaki kosala ya mabe kala ifo tika. Yango tozomona batu tellement bazoya kaka pona délivrance, pona richesse, pona makambo ebele na église bazokanisa soki baye bakokuta mbala moko akomi kozwa mbongo, mbala moko soki abandaki kosala cauchemar aloti bandoto ya malamu. Yango moni batu baza kokima ba église ba polémique ekomi po mutu aza enseigné te, mutu bayebisi explication te Yesu Masia aza nani. Il fallait koyebisa batu ifo otika masumu nyonso omema croix na yo. Côté ya bato évangile malamu bato bazo ko comprendre te. Yango tozomona bato mususu ondire ba témoignage mususu tozana ngo mutu akie pa nganga abi nganga pesaka nzambe pe apesaka foko sangisa ba puissance ndeko na ngai. Et pourtant Yesu alobi alingi mutu azali tiède te, soko ozali tiède akovomir yo. Donc ozali mutu moko ozali likolo moko na kati likolo moko libanda. Yesu Masia alingaka bato aboye te, mais tellement bato baza enseigné te, tellement mutu ayebi te. Yango Jean-Baptiste tolobeli awa na partage na biso elekaki so totangi na Luc 3 chapitre 3 tomoni Jean-Baptiste ayaki d'abord arrivé à mona na Nzambe. Jean-Baptiste ateyaki d'abord repentance et puis a baptisé bato. Ce qui tozokili na verset 8 balobi produisez donc de fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même que nous avons Abraham comme père. Alobi bolo bate kaka bino boza descendant ya Abraham te. Bolo bate bino boza ba chrétien parce que yo sambelaka, parce que oza choriste, parce que ozali intercesseur, parce que ozali pasteur te. Mais bon abi produisez, alobi produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ato ozali pasteur bongwama. Bota ba fruit ya malamu ozali évangéliste bongwana yo ozokanisa po bengami évangéliste tamusu bato mutu babengi yo menzambe abengi yo te, tamusu bengami chantre tamusu banzembo na okuta edifiaka nango te. Bato bazobongona te na banzembo na opo ani banzembo na banzembo mokili eza ndenge moko. Fruit ya repentance eza te. Yango a côté oyo so tokozongi na verset 6 alobi et soki tozongi na verset 7 alobi na bango il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisé par lui, race de vipères qui vous a appris de fuir la colère à venir. Ayebisi bango libota na nyoka nani yango ayebisi bino boki makanda na Nzambe. Pona nini abengaki libota na nyoka? Ye mutabandaki kote ya bato bobongwama. Abengaki libota na nyoka po amonaki parmi bana na Nzambe, parmi ba peuple oyo Nzambe alingaki kokangola bana na nyoka pe bazalaki bana oyo bazali destiné kaka na lifelo. Bango bakokende mbala moko. Donc bango lokola basi bayebi yango monaka bato musu na kati église azopesa ka ba prophétie ya mabe. Oh sœur nalotaki mutuke tuti yo ya pesa kaka donc libota na nyoka na kati na ya bimsaka malheur. Okomona ba prédication musu ezaka ba prédication ya malheur kaka atera ka bandoki fota na racine ya pasteur wana. Oh bakanga yo bakoko ya bakoko na bino bazalaka na ba lien lokuta balobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Ndeko nanga balobi molimo oyo ekokweisama yango wana nde mutu ekokufa. Ndeko nanga oza na balien wana te fo botala ba prédication na bango babi bokoyeba bango na ba fruit na bango.
babotaka mbuma te. Fruit digne de la repentance ezali nini? Moto azo kote ya message ya Jésus Christ, message na Jésus Christ sur la croix, eke ndeko na ngai awo yambi Jésus Christ ba montagne nyonso ya vie na yo esi écoulé. Yo yambi Jésus Christ il faut oboya lisumu. Ezate moto aloba noke a faire croire yo ke yo kangama. O ser bandoto ano lotaka ozana mari de nuit, oyebiti na yo balaka te ozana mari de nuit. Bible ezaloba car la nuit personne ne peut travailler. Libala ezalaka na moi ezalaka na butu te. Totalaki Abraham abayelaki Isaki na butu te. Pona nini yo mwana na Nzambe okoyoka ba message ya lolenge boye? Okobala na butu ndenge nini? Okobala na butu ndenge nini yo ozalaka na moi? Nzambe aseparaki moi na butu. Yo zali mwana ya moi. Il faut yo kaka ba message oyo balobi mutu aye na Yesu azali na condamnation lisusu te. Balobi il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Ba message ya bomo yango wana, ba message oyo ya tango. Il faut batuba parvenir à côté, le légiste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Il faut que l'accès que à tous os sambe nanzamba okoki kokoya mais mwana nanzamba koya kata vandi par terre. Soki donc elini ko ba ke tango nyoso bomo ina ofo yambolaka. Ponde to tambo na se na moyi o Satan aza kongoluma lokola kosi. Tango nyoso okobeta libaku mwana nanzamba betaka su libaku na kote. Libaku ezani eze loko yo yebaki te ozo tambola kabo po muto so ndra libaku te swaka. Donc tango yozo tambola bo tutani pa ai okoyeba ke place wana na kotuta na susu te pona nini libanga moko ezalaka wana na sir ndeko nanga soko komi pembe na libanga na obanda ko dévier bi awa na tutanaka. Donc awa na tutanaka ne kobo ser oyo mukoyaka otala nga to koyaka ne kobo. Donc na deuxième fois lokona na sina 5 bolimbisi soki aye il faut na yambaka ye pa batu bazali faut na yambaka ye kuna pe faut na yebise ser moyen lisusu te po yo na elateli na yo opengwisaki nga mukolo moko na lingi te. Mais mutu oyo monaka pasteur ata évangéliste ko pengo mais oya pengo atikala libela. Pasteur akoma na ba copinage akoma o évangéliste o chantre o nani wana eza susu kokwea te wana aussi okwea ovanda na yo. Eza très dangereux bandeko na ngai. Eza penza très dangereux biso mtozo kolanda liloba oyo na pokwa lelo. Eza penza très dangereux yango toyoka kama maloba na tango maloba oyo kaka eza te ke yo bakanga bino na famille na bino te. Ma sœur mon frère okanga mate musala oyo za koluka bondela Nzambe okozwa yango. Ta mususu Nzambe azopesa yo te azomema na kopesa peut-être eta mususu ezangi eloko moko na bombo na yo. Ta mususu Nzambe azolinga pena komona amona pena ba fruit ya solo na bombo na yo ebon apesa yo eloko oyo yo ozali kosenga. Ma sœur mon frère bokeba na ba message boza koyoka liloba na tango oyo ezali liloba ya repentance. Tango kutu mwana Nzamba bandai koya Jean-Baptiste tomoni ate à la repentance a baptisé bato et bongo siko tango kaka jugement ezali koya il faut bate ya biso lisumu mutu il faut yeba ete lisumu ezali nini conséquence ya lisumu ezali nini libaku kobeta libaku ezali nini ponde konanga so yebi libanga ezalaka wana okoleka wana lisusu te soki osozokaka na libaku. Shalom bandeko nanga to ko continuer na partage eza koya Nzambe apambola biso.